ndeko nyonso oyo azali boso na bilili ya Kongo mo Kristo nzamba malamu mingi ezangai molinga mina bino oyo bolingaka mingi penza ngai ndeko na bino evangeliste Maku naza awa na mongongo ya Kongo mo Kristo atuka na kosenga bolimbisi mingi penza par rapport ya erto chaki et puis na erto aliko banda loko koko sala kana tango o bengela biso ndeko moko loba eke mosala nzambe abandi pe tozala posa ya koyoka maloba na nzambe pe na sima na ngai tokolanda oyo eza sekele ya libala na kobondela nzambe merci yawe na bikama mokonzi na tomboli yo na commission nkolo poza nzambe malamu bikama na yo elonga na yo ezosika tika likolo polele nzambe lipatana kokita pambola biso na sika oyo nzambe malobe ute pa na yo na kombo na Yesu Masia poza nzambe. Te lui bongo merci Seigneur. Amen, amen. Oui, encore une fois de plus, na pesi bande konanga imbote, na liko partager o eza maloba na nzambe na poko na lelo. Pourquoi maloba na nzambe eza malamu mingi, eza ko pesa biso nzoto kolongono, eza ko pesa biso boyebi mayele pe makambu ebele na banzoto na biso pe na ba santé. Yango mona eza important tango to komi na bangonga boy ko partager maloba na nzambe. Bengande komoko okoki meme ko évangéliser biso to wuti dible to ye awa na chaîne ya Kongo mo Kristo pa to kutami na quelques awa mais yo za na ndako ko évangéliser même na ndako simbi téléphone obengi obi fungola Facebook na Kongo mo Kristo e bande ko na so bazawana e boye bana kolanda amen tolingo parler le thème moko eza vraiment malamu mingi penza po to wuti na ba thème mingi to wuti ko lekisa ezaka na kata page na biso. Tu parlais sur la repentance, les fruits de la repentance. Tu parlais sur la conduite chrétienne. Comment comment déactiver, comment tu vas sûr que oyo aza chrétien. Et puis comment yango e uti wapi e bandi wapi e salami ndenge nini. Alors tu na mokana na nzambe na mokana Actes des Apôtres. Chapitre Nabiso 11, verset 26. Kuna maman Nabiso joli, autant que Nabiso, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, tu vas dans verset 26. Lemos a palavra de Deus. Amen. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Amen. Amen. Donc, la Bible a bien awake. Et là, qui Barnabas a komaki na mboka oyo e bengamaki na kombo ya Antioche. Kuna bango tango bakomaki babandai ko te maloba na nzambe. Babandai ko enseigner oyo e bengami ete maloba na royaume ya nzambe. Alors tango bakomi wana babandi ko te ya ezalaki vraiment problème matin musula makanisa bango ba umela te. Mais pendant babandi ko enseigner parole ya nzambe ba ko trouver que batu balaki toujours ko bakisama batu bakomaki toujours ebele et puis le nombre o bango ba attendra ki na yango te. Alors si ko tango ba mone que nombre ya batu elai ko augmenter de jour en jour batu balaki na sengo ya ko yoka maloba na nzambe batu balaki na sengo ya ko yoka o bantoma to oyo Barnabas na Saul bandai koloba en tout cas bakomaki convaincu to pesa sango na ba mboka musupu batu baya bana no balbana nzambe kaka nenga na pesa sango le na bi bengela ngande komoko yebisa yeke l'évangéliste tangu fuene aza déjà place wana aza koloba balbana nzambe alors ozali pamboli pona yo pe ozali pamboli pona ndeko ya kolanda alors la liko lobelo komoko tango basango ekela ba mboka voisin sango nyoso ya kaya malamu e benda kabatu sango nyoso ya kitoko e pousa ke batu baya pene na sango wana. C'est à cette raison là tout monde qui a été bible lobi ville nyoso o Christ akotaki mboka nyoso o Yesu aniataki a bible lobi était une foule incalculable foule moko incalculable. Même mathématiques au salon qu'on comptait en côté. Même tant que monde multiplication en mappa. Bible bien que plus de 5000 hommes. Mais sans compter les autres et les enfants. Donc, Batubale quoi toujours Batubal landaka
tant bazomona eloko moko ezali epai mosusu ezate. Amen mama. Omoni po batu balanda yo. Tu vas comprendre que non. To mona ki na biso na ngambu wana. To yoka ki pe na ngambu wana. Mais makambo to yoki awa. Na makambo to zo yoka awa. Ah mama betia wana lukezo albi a différence. Donc eza la différence. Donc ça veut dire qu'on insiste mais les loko ezali oya malamu et que batu faut ba mona différence moko ezali. Alléluia. Batu ba kozala obligé ya ko suivre yo. Ya ona bisaka batu eza la importance morote. Aussi ma micro lo batenga na mosala nzambe. O ngala za moto yo na za chrétien. Mais eloko ezaka important batu bango moko bako mona. Pe batu bako mona babite. Différence automoni. Ah, je comprends maintenant que kuna tomona kiangote. Pepa ya kuna tomona kiangote. Ya mona kiango obande konangai. Kango Saul na Barnabas ba komi wana, na ville wana ya Antioche. Babandi ko teya bato. Babandi ko lakisa bato. Babi oyebi nzambe. Oyebi Yesu. Yesu ayaki. Yesu apesa ki bomo na ye. Yesu akufa ki pona yo. Yesu anima ki eta kene kulusu. Yesu anima ki makamonyo so pona yo. C'est alors que bato bandi ko yoka balobi non. Makamoto zo yoka. Na oto yoka ki eza différent. Balonga ba ki ko benga bat na Betsaida. Balonga ba ki benga bat na Sidon. Balonga ba ki benga bat na Tyr. Balonga ba ki benga bat na Bethanie. Oh, mais makamoto zo yoka kule sengini ni bino fubo ya bosala nini? Donc ndenge moko esala na Samarie. Quand on a une différence dans ma soeur et Christ, il a compris. Hein, maman? Compreendez aussi, tem que voltar onde eu saí. Amen. Abi fona zonga na pesa sango, ma kambonga na moni, ma lobonga na yoki, na yoka yangote. So, c'est la même chose que Salama qui n'a mboko Antioche. So, batu, ba yé tellement ébélé. Alors, ba disciple, ba sepeli, ba bi non. Et là, on toko sala, toko kene mbangote. Madame Mouto yokana. Tovana na mboko pendant une année. Alléluia. Mosala na nzambe oto sala. Eza mosala moko ya pasi. Mais eza mosala ya sacrifice. Mais tobenga mosala nzambe pourquoi? Nzambe ye moko apesa ba possibilité pe apesa ka provision. Alléluia maman. Lobela na moi comment nzambe nenga apesa la provision en portugais. Deus dá a visão e dá a provisão. Amen. Donc Deus dá a visão e dá a provisão. Donc Nzambe akopesa vision pe akopesa provision. Donc tu veux Barnabas te bazaki wana akoko ba keno na zonga peut-être dans 2 mois. Na zonga peut-être dans 3 jours. Mais nombre na mona osundula bango ndenge nini. Nombre otika bango ndenge nini. Donc toza obligé ya komima sango malamu et pas ina bande ko na biso. Alléluia. Ba vanda ki pe babandi ko tia maloba na Nzambe. Babandi ko tia maloba na Nzambe. Bandi ko tia ngona ba balabala, mais comment dit la niveau bandi ko tia ngona ba réunion aux assemblées des églises. Ba sangisi ba église. Babandi ko tia okati na ba église. Sikoyo problème ezali na kati ya mateya. Tango batu ba teya ka. Esanga ki ba fruit esala nini? Ba fruit est-ce que moi na repa na banani? Amen. Amen. Aqueles que estão a acompanhar a palavra. C'est ça. Donc, fruit et monanaka, na batu oyo bazako landa, maloba na nzambe, na batu bazo teya bango, maloba na nzambe. Alléluia. Donc, ma fruit fait monana. Ce que fruit et monani, c'est de l'eau à partir de fruit wana. Yango, et qu'on permettre, batu bazo mona batu wana bazo yoka, babenga bango comme moko différent, o babenga batu mususu. Alléluia. Na se répéter les choses koloba. Et que, yango maloba na nzambe ezoteyama bato baza koyoka esengi bato wana ba produire ba fruit. Alléluia. Ba fruit wana yango na Jean Baptiste asengaki ntango amoni bato baye ebele alobi race de vipère nani alakisi bino kanda na nzambe po ete boya ebele mais produisez plutôt les fruits de la alobi bon produire les bosso bambuma yako bongo la moto. Donc ça veut dire soki moto ayoki maloba na nzambe ne ba yoka le sika oyo. Ba disi ba bi non, ndenge ba yoki to okendete. Photo vanda awa. Bible précisément ils ont fait une année na mboka wana. Alléluia. Yango na yo ndeko yo finga basala nzambe. Okopesa ngamba wana so bondelelo ko finga subala na batu nzambe te. Tala batu nzambe oyoyo batiki babota na bango, batiki bana na bango, batiki misala na bango, batiki bandako na bango, bakene peut-être pendant une semaine, bakene peut-être pendant 1 mois, mais ba comme kuna ba moni en plein musala, babito koko tika mosala oboete. Donc faut ça nini mama Jolie. Ficaram lá 1 ano. Batika le une année. A ensinar a palavra de Deus. Bana kusema lo bana nzambe. Sikoyo batu batika le une année, yo yango bango na yo fingaka.
bato batikali une année bango na yo tongaka bango to basali batikali une année bango na yo sekaka bango na yo tolaka bango na yo olobaka makama mabe okopambola mate pas même mutu ala poalo bake yo kopambola mate mais nzambo aza kolona bango po abengi bango basalina kaka basalina nzambe teme bana na nzambe moto apesa vie na ye mpo na nzambe akaba bomoi na ye etala bato mosusu bakaba babutu na bango epa ya nzambe moto wana abondelaka ne ntango nyonso mais yango wana nazoloba lelo oyo soki oyebi nzambe te il faut vraiment faire très attention pamba te okokozwa oyo eza malamu te kouta epai na nzambe alleluya po baza bato mosusu ntango mosusu balalaka te aza kobondela mpo na mboka azolela mpo na mabota mais ye wana yo ozosakanela moto atiki ndako na ye moto atiki famille na ye ye kutela ozo nazoza exemple bible te elobi na ngai Barnabas nazwiki aza kosala mais kompani ntango emoni mois oyo te babengi ye babi ozoka mokolo ebi atuka awa namoni mosala eza monene tolongola ibolongola na bino mpo na yebi nzambe akosala nini majelo elobi yango bie te amen donc nzambe akorekompense bajour na nga oyo nasali kati na mboka oyo nakosala na mboka wana alleluya nzambe aza na nyonga moto te nzambe aza na nyonga moto atikala mpe na nyonga motu te nani aza oyo abiki nzambe aza na nyongo na atombola mosapi moto te donc oyo nzambe apesa biso noka bagrâce na bafaveur mais souwe ya nzambe to annonce évangile ekende mosika mais yango mpe to ekosala na esika oyo yango apasant nazopesa mbote mpe nazoloba encore une fois de plus beaucoup de courage et pas de konabiso alpha oya sali ya kelelo oyo nanzala Congo mo Kristo balanda biso même nanzala mokili balanda biso même nanzala na partout la scène moyo oyo boye donc nzamba pambola ye apesa vision apesa provision et longola mortas na bana bakene mosika po etezala moto moko nazo ndima na tango na Chine azolanda mateya ezala moto moko na Corée azola moto mosu na Maroc abazolanda bato mingi baza kobenga biso libanda ya Bible libanda ya Irlande donc ça veut dire que nzambe aza kosala donc elona ina loba awa eke bato bayoki baloba na nzambe siko tango bayoki baloba na nzambe bato wana bandimi siko tango bandimi bato wana basaleli oyo eza maloba na nzambe c'est alors bato bamonaki bango bacomprendre basosoli balobi ete non toutaki na Sidon bato modèle abwe tomonaki bango te toutaki na Betsaida bato modèle abwe pe tomonaki bango te po tala meme ngendelo na bango tala meme povelo na bango tala meme kosimbela na bango tala meme kolobela na bango tomonaki yango te alobi kopesa bakombo nini mama Jolie bayi kobenga bango bachrétien donc ça veut dire mot chrétien eza mo oyo euti na kombo ya Kristo ye moko oyo Yesu na biso alors ça veut dire que moto ayoki baloba na nzambe ndimi yango atiango na misala c'est alors que tokobenga ye chrétien alléluia yango na ye lelo na tema koloba et que la conduite chrétien alléluia tozanga na ba chrétien te libana na Yesu mama Jolie lobelanga na amen donc eza identité yaba oyo ba yabi Yesu mokozi mobikisi na bango alléluia nzambe moto alapaka nda epola bango pe nzambe moto ayebaka lobi na bango pe bango basala oyo eza posa na nzambe donc ça veut dire que po babenga yo chrétien eza te yo koyebisa bato keno ndeko na ngai yebi te nga naza chrétien te toala posa yebisa motu te mais tozala posa et que batou bamona ba identifier baloba te ye na ye baza différent soit il ba différent quoi nini o baza différent oh pour nini même na papa bota ya différence babi même on a papa bota ekutu baza différent ba différent comment donc ces choses est simple à comprendre que donc moto oyo ba bengi chrétien a s'appelle tambole limoko oyo ye asala nini alanda voilà yango komona biso nyonso tokota magasin moko mais ezala bamilongo mosusu biso tokotaka yango te alleluya ezala bamilongo mosusu tokotaka yango te donc ezala bamilongo mosusu biso tokotaka yango te donc totambolaka biso nyonso na centre ville mais ezala bamaison mosusu na koleka na ngai na balabala wana me na kotikala kokota yango kinia ezala kutu ndenge na kokota te epuis so bamoni yo parere kaka olekaki na porte wana bamemisango babi te malamu biso tolekaka me yo koleka te
Oyebi so pour la majoli. Pour qu'il y ait différence. Ba comprendre babi non. Yo Hosanna. Na Jésus. Alléluia. Donc chrétien azakana nous te so azali banda Yesu. To comme ba chrétien tant to yoka maloba na Nzambe po bilo na biso ke à l'écouter la parole à croire du cœur qu'on parvienne au salut. Tant to comme bana na Nzambe c'est alors que nous sommes devenus chrétiens. Yamana maman na ngai ko kamwa te. Tant nous sommes pas les qui nous balobi oh mais yaya les kambo bo pour la biso c'est la normal. Yo so bana ondeni. Yo sala ngote poani. Yo ngana osala ngote. Ngana ko osala ngote. Pour papa oyo ngana ndimela, hein? Abengami Jéhovah Shama, Jéhovah Rapha, omniscient, omnipotent, Jéhovah Jireh, El Elyon. Donc Nzambe wana azala toutes les possibilités, ma capacité ya ko obéir, ya ko tondisa ngai. Akabwana lisumu. Pour mutu musuli lisumu pana ekoma na ngodo babenga dia. Donc il est azali mutu masumu. Yango no moni ko kamwa te, tango musoko mi place mo habite, so to ke place mo me yo tikala. Alléluia. Ko kamwa te, ko regete te. O komi na ndango mo ba biso ah. Papa tu vas sortir, tu n'as pas individuel mais tu le relais déjà. Nan ko to ko to mo na mo be ta ferete boye, bana wa cha mutu mo kuna, ya bino mo boye ba mo pona lo ba kombote. Mais so ko ma mo ba tango ko to avant ko to de chasse ba nga ko to so na biloko wana. Donc so comprendre que bango na yo. A différence, donc différence c'est ali. Donc pour la biso bana Nzambe, faut porter différence wana na ba vie na biso. Na ko pesa exemple moko typique. Et puis ba tu langue wa masanga. Beaucoup de ngapi una na langue. Pour nous so évangéliste masanga za mabe. Donc la Bible te démontrer ango. Ozana mama. Mais sikoyo ba tu langue nga be la langue. Na tikela ngana ko ba ngozi na. Sikoyo ya ba bi oh. Voilà. Donc, ça veut dire que par rapport à l'identité, on a comporté. Hein? Mais l'identité, on a monnaie lingaï. Bientôt, on a place moko. Deux différents. Donc, ça veut dire qu'un chrétien, il doit avoir une bonne conduite. On a obligé à avoir une bonne conduite, un devoir. Il faut la conduite à madame. Pour te conduire, il y a un peu de identifier bon Zambé Katinayo. C'est ça, pour son position exacte. Et c'est clair. Alors, il y a un sanza yo. Au moins, il y a un moto. Il y a un frère. Ah, frère, ma frère, tout, il y a bien. Ah, bien, ok. Bon, frère, monsieur, bon, il y a peut-être un vrai kiosi, vraiment. Ok. Monsieur, voilà, monsieur, ah, il y a un kiosi, non, tout, ya. Donc, il y a un donc, tous les deux, hasard. Souvent, donc, côté Mokondeke, côté Mususu, Mpuku. Donc, ça veut dire, Bisoba Nzambe, faut vivre, peut-être démontrer bonne identité dans la Bisoba. L'identité Nzambe, à tous ça l'hypocrisie. Et aussi, pour les automatiques, la sémence, il y a Nzambe. Tant que tu as la main, tu as la main, tu as Nzambe, à l'atisa kabiso. Nanzala molio mosantu. Ba makabona enyo sowana. Ba patience, esprit de douceur, kimia, kolinga, bolingo, kokia masumu, ba capacité nyo sowana ma pesa kabiso yango. Alors c'est alors que soki yo za ba capacité on a te. On va notamment toutefois, on j'aime ça battre le oh na demanda ki nga za chrétien, yo tenga na sambelaka. Nga za non, nous n'avons pas besoin qu'ils nous informent. Ouais, c'est parce que nous sommes chrétiens. Non. Donc ba mbuma na yo et ko démontrer so mais awa na Antioche c'était la première fois. Combo oyo babengango et pas badizo baki. Bible bina biso awa na acte 11 26. Oui, c'est fait en Antioche que pour la première fois que les disciples appelaient les chrétiens. Les gens doivent avoir les choses en nous. Batufua mona bonzambe katuna biso. Bonzambe hypocrisie mais bonzambe ya seulement se vanda kati. Quand on a bien nazolinga ndeko nanga, nazolinga ye vraiment na kati ya bomoi na ngai. Amen. Tala de Timothée. Maman veut que Timothée pour la coûter déjà, pour ta commis na Éphèse, a coûté Timothée. A mon na Timothée. Mais batuba yebisi que nous avons un frère ici. Il aime beaucoup le Seigneur. Alinga kanzambe makasi. Yango na zomsa ndeko nanga linga nzambe makasi. O kamu isanga soko lingi mokili mingi, o lingi biloko mokili mingi bo lingi zambete. Pour te biloko ezala ngo les choses.
hein? Les choses. Vous en avez maman? Divers, fufoutina. Hein? Mais, l'inganzambe yaza créature. Quand l'inga ba créature, wati ba blokwana ya tout le monde a bon. Non. L'inga babi frère wana nanzambe bomana yo ye. Ah. Pour la bimena. Comme on est là, Timothée. Ah. Donc ça veut dire que étant on est là, chrétienne, tu peux pousser les gens à venir de loin. Bah, il y a une vision moussous. Nazo kenena luka. Na travailler nanani. Na sala nanani. Na pesa maman ni bana ko kambalisanga oyo. Na pesa maman ni bana ko kametonga oyo. Mais ayo ke pas ya batu témoignage na yo. Et puis témoignage na yo, yo ko pesa pas batu té maman. Donc nenga témoignage na yo, nenga yo zaleli, nenga yo tambolaka, yango batu ba ko memela ye. Ba memele ba bisi habité. Frère wala ba joli. Nazomana ndeko mozo poussa la makase pa na nzambe. Poussa la pa na nzambe, poussa la pa na nzambe. Bible dit que la grâce et la bénédiction vous accompagnera. Et ça, il y a bénédiction de Paul à Yéna Mboka, avec qui oué. Il y a bien ça vous accompagner. À Zolanda. Alors bien que non Timothée. Quand on écoute na Timothée, abi Timothée, na mona mama lo basu mingité. Oyo abi nengana ni okuta les gars be musale bandi. Alléluia. Donc tous les chrétiens on doit dépendre de la dénomination de l'église. Mais tous les chrétiens, on doit dépendre de l'église locale. Mais tous les chrétiens, nos yeux sont fixés, les regards vers Jésus. Amen. Mais sur la Bible, tout le monde peut fixer et pas na Yesu Masia. C'est lui le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est lui qui a monté à la croix. C'est lui qui a donné sa vie. Alléluia. Il n'y a personne qui bomoye. Pona yo pona ngai tobika. Yena pesa ki bomona ye. Amitika ki ne kurusu. O Bible bengi liwa ya soni. Bolumbu mo konza tiki trône de gloire. Atiki kiti na ki mo konzi. So to mona ba queen Angleterre lelo. Ba to mona ba kiti lo voilà. Presque nyoso diamant na diamant. Combien plus kiti o yeso la ki na yango. Mais il a abandonné cette chair là. Abingana zo kiti a fait que les gens soient appelés chrétiens. Afin que les gens soient sauvés, afin que Batoma Bika, Babenga Maya Solo Eke, Bazali, Ba chrétien. Yamanande Konangai, quand tu as œuvre à Jésus sur la croix, tu es obligé de donner ta vie à Jésus. On est obligé à couper sa bombe et pas na Yesu. Kolana Yamote Mama, le Malamukutu, Basemi Yeke, Bayamamoto, Jean-Paul Gaultier. Hein? Bloga Bimaku de Bélé, comme vous savez, Nini. Bisous, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Mais Bible le bilangai, il y a personne qui bomo naïe. Afin que toi et moi, ton père ne soit pas naïe. Pour pas benga biso ba chrétien. On sait les formes au côté, pour pas benga au chrétien. Oh non non, que n'a pas Yesu té, mais on sait les formes on a tellement la tout droit puis logique. Si on peut la quelle église n'a pas ma beaucoup. C'est pas ça, Jésus ne se limite pas là. Yesu a su qui wana té. Au quand même qu'on sauter na yo, qu'on no yemba ko ça ma munyoso. Mais faut que tu donnes ta vie à Jésus et Jésus wana, tant yo kuma ba nzambe, au kona ma baptême. Et à sopeli dans le Saint-Esprit, ma kaboba don oyo nyonso et qu'on rassemble pe ko la sabatu ke yo aux chrétiens. Maman même kobo to ba le ba na biso ko mo bi ah mais frère m'a compris que à quoi une semaine passée, à quoi une semaine oyo. Donc ça veut dire que nous avons tous la babiloko oyo nzamba chakati na biso qui nous rend fort que tous au monde ngo ke na koki ko kwa ne kobo te. Amen. Na koki pe ko yiba te. Na kokipe ko finga te, na kokipe ko boma te, na kokipe ko sala mabete. Alléluia. Donc on a quoi il a biloko wana. Et on a biloko moko ke donki na vai na zole la ngabi nzambo salinga bo pona nini. Mais na bato, on va quoi ya chaque jour. Ko kama te pourquoi maman, semence abunzambe eza te. Pour être pour longa banini wana. Donc Bible bina biso il faut que tu vois Osana Jésus Christ katina yo. Même la conduite chrétienne. Au cause de la conduite chrétienne malamu te, sans la Yesu te. On ça avait fort na hypocrisie. Na place au kabato comment kaba. Pour moi na que non, na ça chrétien. Donc la conduite chrétienne est très importante pour la biso na Nzambe. To yeba ninga koloba, ninga ko solana batu, ninga ko tambola, pe ninga ko zalela, pe na ndenge ya ko tambola pour la tiana maloba na Nzambe. Tout dans la souci maloba na Nzambe. Bandeko batiki basi batiki bandako bakei batali musala presque un mois. Non, il faut une année ici. Nous allons prêcher l'évangile. Yamana zolo bete comment mon Christ est oumela. Et oumela.
nzamba umisa yango ame mango mosika ame mango libanda même ya attendement ya yemoko propriétaire ya Congo Christo pour être la vision de toute monsieur la réalité tant sur la mutu la caméra moto de caméra 3 mais nzamba même entendu donc nzamba a soparé bot na ye na kata chaîne oyo pour être la chaîne zo pambola biso peso pambola maloba na nzambe donc biso oyo to benga ba chrétien nous devons avoir une bonne conduite pour te conduite wana maman oyebi ke même bino mama bible zo bala ngai eke eza mibali mingi na ndako ba oteya bango te conduite ya mama papa qui na l'église te avant na ndako makomo mona makambo ezo changer lobi azonga bamona ko makasi kila na madioko mamo ya sali ndeni lobi na tonga zonga boyo wangila na bambonde na so bilo nini na mwengele kabi soko ye lisusu mama la moni donc encore mona do ba rivage mo do que possible et puis bon tosi wana vous les mamans conduite chrétienne vous avez une bonne conduite vos maris vous allez poser que mon sang nzamba ya kote ya bango uzana mama mon sang nzamba ko yate mon sang nzamba ko vana ndaku to vana na église ma papa na bakoya sur le tour papa va ça muke ça veut dire que les conduites de maman aussi à la maison ils ont prendre part il y a quoi empêcher papa va approcher. Donc ça veut dire que vous allez pas mourir à mon nez ya kosala pourquoi c'était vous voyez là sur Jésus boboti Yesu et puis dans un bino boké comme la première journaliste quoi encore et puis bino boye bien été colon vraiment assez kui bon même ça va pas bailler colis même pendant que Jésus pour être crucifié pendant les bazaga bantura kiwana c'était les mamans vous avez une grande responsabilité maman peut maza motoyo faut avoir qui sa conduite chrétienne oyo même son papa c'est très important mais vous les mamans vous avez une grande devoir au grand l'église de papa tika la ça montre déjà qu'il y a une mauvaise conduite à la maison. Alléluia. Désolé, c'est déjà que misala na ona ndaku ezaya malamu te. Le va passer la dimanche. Mais l'église na yo ça ni kuna. Donc à mon kende conduite na yo. Le malamu do va na ndaku. Mais tellement na kitetika non, tika na kende kaka. Mais soki lelo oyoki onza mazo la conduite chrétienne. Cause la tempéra, cause la moto lingi, comme kitisa. Koloba na place wa koloba pete na place wa loba kate okomona yango makambe ko changer yamona moni biso bana nzambe bakobenga biso ba chrétien kaka so toza attaché na Yesu Masia. Alléluia. Avant yo oya pa Yesu ozana no chrétien te bano bakaza abso to na la chrétien te oza chrétien te ba commande chrétien. Alléluia maman. Yo oyina na Yesu bono ko yamba Yesu za chrétien comme munute wa pe olingi baninga te lobi na mama c'est ça c'est ça et la même chose aussi la Ignace pour osuki ça na soutien aux pas maman jolie awa surtout si l'amour et ça une bonne conduite pour nous pour la biso bana na nzambe amour na biso amour mo forcé te amour na biso l'amour moko il y a beau pété paisible. Donc il y a pété va ma pété ma cassi. Vous savez maman. Bible dit quand ils vous verront s'aimer les uns les autres, c'est alors abi wanande bakoye babino boza yangai. Donc ça veut dire que la conduite chrétienne, sommes dans un amour. Donc on a eke en tout cas même à na Yesu ngala nzambelanga Yesu na moto malanga te. Amen. Dans la conduite chrétienne, et ça la non, matanga wana, ils ont matanga bande comme ça semble à l'église wana, ils ont matanga na bisote moi là que des athées, non non bongo li moté maté, vous êtes chrétien. Et chrétien, bateau disciple bateau, la famille bateau. Mais comment nous formons la sous église bateau, église bassemble la kawana, église parce que nous matanga bango gamba non non non, ça c'est pas la marche chrétienne. Conduite chrétienne les alliés que sont na yokin de konanga zu makambo, na semble la kanaye, na semble la kanaye te, na yeba ye, na za relation na ye, na za relation na ye te, na ko kende, pe na ko tia contribution na ngai. Alléluia. Donc c'est ça la conduite chrétienne. Pina royaume kuna tozateke to pesa ni mukongo wana muso assemble na l'église songolo na otanga na ba kombo te bino boyoka o alobe kombo boye wana tamba assemble na l'église songolo wana église songolo te na royaume ba kota kuna baba na semence na nzambe. Alléluia.
Et puis, tant que Mosu te bosse à la carte, Bible a dit que Dieu viendra chercher l'église. Qui est son église? Bah, on va bon les motifs. Ah oui, on va la domination. Pour la domination, c'est belle, mais si vous avez ça, comment on peut couper nango? Si vous avez ça, mais on a le âme vivante. Il y a un qui encourage les gens de Konangai, la conduite chrétienne, t'as la vie na yo malamu, checker vie na en anglais, si on dit quelque part, vous avez fall. Il y a des years à Zoya. Bon, il y a conduite na yo. Si on dit quelque part, vous avez ma camo de la malamu, tika yango polobi o yabite. Dans le bité, le bon, vous allez na yo. Mais, l'obi na biso to bien moutier. Oyo réparer les lots, et vous avez malamu, qui vous réparer en lobby. Sali na yo. Oyo zo concerné vie na yo. Ko retarda wango te pona lobby. Yango na zako bonda tango oyo Nzambe apesa biso makasi apesa bende kwa siriko yoka afeke conduite pesa kia mabe a réparer pe a restaurer yango na ko pesa pe na ko yebisa Nzambe waza capable ya ko restaurer to bonde la biso Nzambe la pousa de pa na yo Nzambe la bikamwa na ekoleleke Nzambe koloboza Nzambe tika komono kumbama Seigneur Jésus de gloire. Quand on a mona kete kolo batwaza na posa ba ya kosambela mais batwa maloba na bango ezali ke ba oku baza l'église ba chrétien wana surtout tele tamboli na bango eza ko empêcher Seigneur Jésus de gloire on nous a benga mazo tambola na yo kolo na tango on a zobele la sous l'onction du Saint-Esprit tika ete Nzambe o bana ko biye moko na moko yawe na nguya molio mo santo pesa makasi Nzambe ozaki ya yote kolo atika yango ozaki scandale ko empêcher ba bazo yate na kolo na Nzambe pour azotala bango mokozi empêcher yango Seigneur Jésus yawe na bikamo yawe ne longa kombo na yozo lokumpe kembo faveur na yo pengolo emonisa mokonzi ba ona ba ye pai na yote Nzambe na zo bondela simba mitema na bango po yawe na bikamo na sena moy oyo moto akoza l'éternel azate un jour tu as fixé jugement et kozala et puis enlèvement et kozala ba wa ko yoke kelelo ba o ba connecté na yo Nzambe salete kolo ba ona ba ye biote ba ye ba yo afin que Seigneur ba tamola na yo jour enlèvement tous na bango ensemble le kumu kembo Pema sanzoli, ezonge pana yo posa Nzambe. Merci Seigneur Jésus et Amen. Gloire à toi Jésus.